Bino yango donc musu se zati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango boyoki yango bisous 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 bisous. Si nous sommes réunis, c'est pour parler de la situation sécuritaire, c'est pour parler du constat fait sur l'exécution. Pour parler et puis des mesures opérationnelles. Il y a déjà 3 mois que nous avons pris des dispositions sécuritaires avec objectif 1, de rassurer la population. Olinga Giango. Ok. Épreuve de mission. L'engagé à 1000 points. Si on va avoir 1500 points. On se débrouille. Maman, foutu combien? 2000. 2000 là.
Maman, vous savez le moussard de ça là. Yo, yaka. Simba chauffeur wana te aumba na plate. Salaire dia papa. Voilà capitaine. Pesa, bota on la carte. Pesa. Maman, foutu combien? 2000. C'est là, madame. 2000 là. Maman, vous savez le moussard de ça là. Yo, yaka. Simba chauffeur wana te aumba na plate. Salaire dia papa. Allez, monsieur, courant. Zonga. Épreuve de mission. L'engagé à 1000 francs. Parce que on va avoir 1500 francs. On se débrouille.
Comportement chauffeur. Bien, aba transport so ko na 15h chango ko kendete. So na 2000 ko kendete. Boy bien, ko ba ka bongolo chaque 16h boy ka bongolo, chaque 16h boy ka bongolo. Bozo katina pokwa. Chaque soir boy ka souffre pour ça. Ya bino yango yo. Donc mususu ezati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini. Donc siti na bino yango yo. Boyoki yango, hein? Bisous bisous. Bisous 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 bisous.